Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout vous allez. Au besoin nanga votre bien-aimé, Maman Anne Kalambay, Maman Tolo Nassé. Na poussani di boso na bino na ba écran na bino pour na couper sa bino bien-aimé rendez-vous na biso ya retraite ya ba maman comme d'habitude les ba maman o ba message habituellement koya na Tolo Nassé baby que tozaka na présence en Nzambe 3 jours. 3 jours tozaka na présence en Nzambe. Donc pour le mois de juillet, ça sera le 7, le 8, le 9. Ça sera le 7, le 8, le 9. Na bengi ba mama ya mokili mobimba bien aimé tango zoya ko bosana te ndeko moko aza na souci, ndeko moko aza na ba problème, ndeko moko aza komi débordé na makambo ana posa loboko Nzambe emonana na bomo na ye. Nous sommes là les mamans Tolo Nassé, c'est pas nous qui donnons la solution mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Kalamba et le Dieu de Mema. Il fait tout. Et donc mon côté zolé qui là ba maman boya ebele tobengi sibino na kombo na Yesu Masia wane zalaki bongo évangéliste Anne Kalambay Maman Tolo Nassé, je vous aime beaucoup. Tolo Nassé ça la makana France parce qu'ils en avaient de ebele balobaki maman tu nous donnes l'invitation mais ozolobate et si kanini Tolo Nassé ça la maka to na mboka nini. Donc Tolo Nassé toza na France et ça la makana ville ya Irani donc 95. Donc ce que l'ingo s'est retrouvé pour oyana église Mema donc na nzela ya voiture ozoa A15 okozwa A15 okobima conflit ko diriger vers Irani. Donc ce qui olingi oyango na ndenge ya train, tu vas se retrouver à Saint-Lazare, tu se retrouves à la gare à Saint-Lazare, tu as 3 choix. Donc tu peux prendre les trains de Pontoise, tu peux prendre les trains de Boissy-la-Mairie et les trains de Gisors. Donc yango et pour permettre même aussi nagar ya Irani. Merci, je vous aime beaucoup. Bye bye.